Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Baby Ladonja Rosny Muchopi. Bandeko makambo eza. Makambo eza pas possible. Makambo eza na minute oyo. Makambo ezo inda na côté surtout ya Rosny Muchopi. Et puis makambo mosusu ekomi pe ko inda na côté ya Baby Ladonja. Bandeko makambo eza ya somo. Makambo eza penza somo tolobaka somo. Yango na lobakango chaque jour. Botama congolais oyoka elengi. Elengi oya kozala congolais to congolaise. Ezala kitoko. Soki obotama ki congolais te to congolaise te, en tout cas zongela lisusu. Obotama congolais to congolaise. Parce que na Congo na biso einda kanango kaka. Bolali bolamuki pouf makambo asikesi ebimi. Bokende kotoyo esi ebimi, bozonga kotoyo esi ebimi, donc ba makambo ezobima nango kaka kili na Congo na biso. Ezalaka somo makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Baby Ladonja. Mukuse na biso ya tol. Mutetela moko ya tongo makasi. Moi si moko naturel, hein. Ye vraiment alinga alela pe kozala naeka naturel. Ye babiloko ba make-up wana exagéré, en tout cas ezalaka ya ye penza te. Atiaka na ye ba make-up mais mingi alinga kane kozalaka en mode naturel. Ebele ya batukutu balobaka ke no ba sepelaka na façon oya sekaka. Sekaka penza kitoko mwana ya mama Rebecca. Ye moko kutu alobaka ka nga mwana mama Rebecca wana penza Baby Ladonja. Et de l'autre côté to talipe Muchopi. Rosny Muchopi mutuna biso oya sekisaka biso. Mutuna biso oya mangala pas possible. Ye penza c'est comme si mangala na ye wana akendaki penza école batangisaki yeke il faut kolobaka boye a maîtriser yango pas possible. Sikoyo bandeko makambo ezobima côté mosusu ya Rosny Muchopi, côté mosusu ya Baby Ladonja, makambo ezotambola nango kili. Alors, avant to banda moi émission na biso ya lelo kandenge to mesana na osenga na batu onyo sotu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ba conseil, chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ya ba analyse ya bien, chaîne ya ba information. Wana chaîne na biso awa to finga kana biso te, en tout cas to solola kana biso bien makasi. Soki moi eregeza to bongisi na biso na système moko ya bien meko finga ezalaka penza ya biso te. Kandenge to lobaka. Donc na système moko ya bien makasi. Alors bandeko kandenge tukendaka na biso bien. Bozo bakiti bandeko bovanda. Makambo ezalaka bien to beta lisolo boza ya kovanda. Ke ya kotelema ozana o pressé okoyoka te. Okoyilandango bien teto okoyokango bien teto lo bango bongo. Zwa kiti na yo vanda, tia moi mai, tia moi jus, tia moi sucré na yo, to eloko nyonso oyo préférera komela. Tia ngo pembeni. De l'autre côté, tia moi biloko kolia. Biloko penza kolia o penzo sepelaka lelo samedi bandeko na yebike ebele abatu lelo ezalaka kotumba. Onyon so tumbaki na tongo. Soki kozala soso, soki kozala ngulu, soki kozala ntaba, soki kozala nini yo moko kaka. Ozoliaka, ozomelaka, côté mosusu ozolanda pe biso, tia moi j'aime na yo,
sala moi partage na yo, tia pe commentaire na yo e kosunga biso mingi makasi. Bandeko makambo yango yo to bandana nu na kote ya Baby Ladonja. Nga nazo sala analyse na kote nanga, bino pe bo sala analyse na bino na ba commentaire. To numéro na biso yango wana eza affiché na ba écran na bino. En tout cas, bokoti toutefois kokomela biso na ba WhatsApp to kotinda message vocal na WhatsApp. En tout cas, tokoyoka na biso. Tokoyoka toko partager pe na système moko ya bien. To banda na kote ya Baby Ladonja. Bandeko bino nyonso tu bolandaki tango Baby Ladonja a brisaki silence na ye sur makambo oyo ya affaire liboma. Oh Baby Ladonja a beli liboma. Bandeko après 2 jours Baby Ladonja a kotaki na ba internet pour na ko répondre. Sikoyo ebele ya batu lelo bakomi mingi base sur makambo oyo alobaki ke non ba comédien balingaka yete. Ba comédien balingaka yete. Sikoyo côté ya batu balobi soki réellement alobaki ke ba comédien balingi yete, pourquoi ayambaki Rosny Muchopi? Pourquoi ayambaki ye? Parce que ayebike Nzambe ya tata Simo Kimbangu alakisaki eke no ba comédien nyonso to balingaka yete, mutu moko kaka nde alingaka ye. Siko pourquoi ayambaki Rosny Muchopi? Wana eza ba question ya batu. Mituna vraiment ya batu, eza mituna na ngati bandeko. Yango na yeto sala analyse biso nyonso ensemble. De mon côté, na bandana nous na analyse oyo bandeko parce que deuxième question est kozala pona Rosny Muchopi. Bon, pour la question à liboso bandeko de mon côté en tout cas, namoni nanga mabe oyo Baby Ladonja alobaki te. Biso batu mosusu tokotaka na ba confusion moko boye non parce que mutu alobaki boye. Tozwaka penza temps ya kovanda, tozwa mwa makanisi na biso to intelligence na biso to ti yango na mesa. Tokomi ko développer pourquoi mutu alobaki bongo. Biso siko ezalaka o mutu abimisaki na monoko c'est fini. Omonika batu bakomi ko tambola kana ngo wana ke non Baby Ladonja alobaki ke ba comédien balingaka yete. Bandeko bolingo oto oloba ezalaka na bolingo mwa mosusu. Na système que non pona ye Baby Ladonja makambo oyo ekwelaki ye. Akendaki na ye na kamba. Siko tongo akomi na kamba ye aza mutu wa milimo. Siko milimo ebandaki ko se manifester na kati na ye. Siko batu bazwaki ba video kandenge ezalaka. Batu mosusu ba monaki. Bandeko tango ba makambo wana ekotaki na famille na ye artistique, il y a de ces personnes oyo babimisaki ba makambo wana. Siko na minute wana bandeko mutu nyonso tu ako se sentir toujours trahi par sa famille. Surtout que oyebi ke openze za ka famille nanga eza batu o na sale la confiance. Mais au moni na minute na cas surtout ya problème, on se retrouver peut-être na problème moko boy. Bango ndi bakomi batu liboso ko kende ko panza yo, o ko se sentir que no batu oyo balinga kanga te, ko se sentir penza repoussé. O ko comprendre que no batu o penza balinga kanga te. Selon moi, eza na contexte wana que non alobaki bongo. Eza te que non ba comédien balingaka yete. Parce que tout le monde a kaye. Mosusu ye moko kutu asalisaka ba film na ye. Au monde a bengi pe ba comédien mosusu to ba comédienne mosusu. Soki réellement ba comédien balingaki yete. Je ne pense même pas que ye Baby Ladonja ti lelo alingaki a continuer kana ba makambo ya théâtre. Soki oyebi déjà que non batu oyo en réalité et en vérité balingaka ngate. En tout cas bandeko to mona ebela batu bakima na bango mona makambo ya film makambo ya théâtre mutatiki alobi non na continuer le sous-sauter parce que batu wana balingaka ngate. Mais koloba oya lobaki parce qu'elle était choquée, c'est tout à fait normal. Et une chose aussi à savoir, Baby Ladonja azate que azamukolo, azana epe mwana muke. C'est vrai, azalaka na maturité, azalaka pe na sagesse, mais ezana ba circonstances mosusu ya vie. Oyo peut-être elekeli yo, elekeli intelligence to maturité na yo. Surtout ceux qui peut-être pembeni na yo ozana mutu teke yako aider yo au comprendre la situation, mais oza peut-être na mutu moko yo tombo ki ye pas siliki. Donc okende nango kama bezala ka bongo. Surtout na moment wana
non à comprendre que non batu oyo basala ki publicité ya makambo oyo ya ba milimo oyo bande sa manifester na kati na ye eza famille na ye artistique et sala ki epasi sikoyo na pembeni na ye soki azaki pe na mutu mosusu oyo abeteli ye lisolo to ayebaki histoire wana mutu wana pe asiliki no basali mabe boye boye. C'est tout à fait normal Baby Ladonja aya na ba réseaux sociaux pour na koloba ke no famille artistique elingaka nga te à part mutu moko. Bon comprendre wana vraiment eza moi idée nanga eza moi analyse nanga. Je ne sais pas de votre côté nini bolingi boloba nini bokoloba naka oyo bandeko botie la biso kana ba commentaire biso nyonso to solola na système moko ya kitoko makasi. Sikoyo bandeko bino moko tomonaki Rosny Muchopi. Rosny Muchopi ayendo mona Baby Ladonja après Baby Ladonja koloba ke no ba comédien balinga ngati te komona Rosny ake penza komona Baby Ladonja ebele abatu bakomi koloba ke no Rosny Muchopi eza mutu obatindi po akendo sala kisongi songi akende neti ko sonde Baby Ladonja yango ebele abatu bakomi koloba pas moi bandeko ngana yakawa soki na zui moi kandenge zalaka moi ba message ya batu bakomi kotuna tuna soki na zui ata message à 7 personnes yango bomona kana yaka kosala émission parce que 7 déjà eza ebele bandaka na 2 soki déjà na komi na 7 messages o batu ba otindelanga en tout cas na kokana nga ko répondre te wana na pesa ka rendez-vous ke to komonana na émission telle heure ezala bongo batu balobi ke non Rosny Muchopi akendaki komona Baby Ladonja pona kisongi songi to pona kosonde ye. C'est comme si batindaki kendo sonde yango batu ebele balobaki. De mon côté bandeko na fongola moi parenthèse kandenge zalaka na moi système a bien système moko ya kitoko makasi. Je ne pense pas que Rosny akendaki komona Baby Ladonja pona kisongi songi pona osala na kisongi songi te. C'est vrai ebele abatu to mesana na Rosny soki azana na scène azalaka mutu moko donc facilement que tu peux qualifier que non azalaka mutu songi mais de nature je ne pense pas que moi sur azara moi c'est qui songi azara penza moi c'est qui songi te. D'ailleurs Rosny Muchopi azam moi sur oyo azana ba droiture ebele soki osali mabe ko yebisa ke makambo ozo sale ezama mais soki pe osali bolamo akoya pe encourager que you know makambo osali ezama lamu. Donc Rosny Muchopi selon moi na mona ke azalaka muntu bongo mais ki songi wana ezaka sur scène ndenge azalaka ba rôle oyo ajouaka yango to mona ke no Rosny Muchopi aza muntu ya ki songi. Et d'ailleurs visite na ye je ne pense même pas que akendaki visite na ye pona kosala ki songi et pas ya Baby toyebi ke na minute oyo Baby aza un peu monté surtout et ça la capacité dans la vie ya omona ki ozana o bien na batu bakomi kobenga yo liboma surtout na âge na ye eza âge oyo nanu abaliti nanu abotite aza mwasi moko azo pe na ba plan na ye ayebi ke un jour fona bala siko babilo kwa bongo ebebi saka réputation penza ya moto omona ta mobala lingaki abala ye omona lobi donc mo suana azalaka nde liboma azalaka na bata moko akotaka liboma. Bon comprendre yango ti moment oyo Baby Ladonja aza kaka donc esprit na eza lisusu bien te aza besoin mwana batu baye bake ba visiter batalier ba solliciter akita yango visite ya Rosny Muchopi akendaki kuna penza tala ka Rosny asi aboti ayebi mwasi nyonso ya boti ezalaki ozana 26 ans ozana 25 ans soki déjà oboti Zambia pesa abakisaka pe mayele na maturité omona ba makambo susu oyo bando ko comprendre te avant obota donc okobota obando comprendre ba situation mosusu en tant que maman ezate ke non Rosny Muchopi akoki kobota Baby te mais en tant que maman parce que azana bana a moni situation oyo a comprendre lobi te mwana oyo azana posa akozala na besoin ya mutu moko pembeni basololaka
mutu moko oyo akoki ko calmer surtout ba émotion na ye. Yango ezaki moi visite ya Rosny Muchopi. Eza te que non ake kuna ko sonde ye soki makambo oyo alobaki ke ba comédien balingaka ye eza ya solo to soki azoela ki prophétie, je ne pense même pas. Ake kuna en tant que mère akende ko solisa ye pour que moi émotion ekita na système moko ya bien. Je sais que na communauté na biso toza mwa bantu oyo tolingaka penza mingi et encore ko zwaka makambo nyonso to tokomi ko juger mwa makasi to tokomi ko salela ngo ba analyse moko pas possible. Mais ba situation mosusu tozala pe bato mosusu ki makambo ekoti zwa penza tana yo vanda pe omoni mosusu biso tokanisela bato ka mabe tomoni ka mutu ka mabe donc pala tango akendaki kuna akendaki ndeko sala kisongi tango akendaki kuna akendaki ndeko ko sonde ye tango akendaki kuna akendaki pour que azwa moi ba information te dans la vie to kanisela bato ka mabe te mosusu to kanisa pe ya kitoko mais bino pe botia na ba commentaire visite ya Rosny epai ya Baby Ladonja selon vous akendaki kuna pona nini ko sonde ye ko sala kisongi to ko kendo ko calmer ye émotionnellement et ko sunga pe batu mosusu chaîne na biso ka ndenge na lobaka eza chaîne na bana nzambe et puis eza chaîne oyo souhait na biso eza que to travailler ensemble moi makanisi na biso intelligence na biso efongwamaka de nature culture na biso ya nous les bantu toza batu oyo mwa makambo muke tolingaka tokomisa ngo munene makambo ata soki ezalaki mabe penza te mais biso tokokomisa ngo munene et puis ekomona na ke makambo wana ezalaki mabe wana eza nature na biso sikoyo comme na chaîne na biso nalingaka mingi tozonga neti ba chrétien moni chrétien makambo nyonso asalaka ezalaka pona gloire ya Nzambe mwana nzambe penza makambo nyonso asalaka ezalaka pona gloire ya Nzambe mais pona gloire ya bato te yango penza ezalaka mwa prière nanga yango nasenga bino chaque fois soki bolanda émission na biso et que to sala analyse bino pe bo sala analyse na ba commentaire ba mosusu pe bokoki ko sala analyse na bino na ba WhatsApp ndenge nazwaka bato mosusu mona penza bengi bozo solola en tout cas comprendre que mutu azo loba awa aza mutu moko aza na sagesse ya makasi aza pe na maturité ya makasi salaka bien mingi makasi que komona bato mosusu mona tana ba commentaire boyezo finga yesu ki alingi finga kana yesa nkobanga ezalaka bien te ezalaka moi bien te yango kaka partage ya muke na lingaki na pesa na bandeko na biso wana na lingi na pesa moi toli na nga ya muke kaka en passant bandeko vanité de vanité chaque jour na répétaka ba makambo yo na ba émission na nga presque na lobaka ngo vanité de vanité bandeko totala ndenge nini tozotambola vie na biso na se ya moi totala vie na biso bien parce que Nzambe akoyebisa yo te jour akoya kozwa yo Nzambe akosignale yo te que non lobi ndo kokufa te kuto eza na ba prophète ya minene bayebaki te que non lelo na okufa to moi oyo ezoya na kokufa bayebaki te Nzambe alakisaka te parce que ezalaka yaye moko ezalaka secret yaye moko alors to bongisaka vraiment façon na biso ya ko se comportaka to bongisa vraiment façon na biso ya ko vivre kana société mwana Nzambe place nyonso atambolaka ozala étiquette mutu nyonso ayebake mwana wana mwana mwasi wana mwana mobali wana azalaka mwana Nzambe place nyonso vraiment zotambola tambola na étiquette na yo eza nini eza comportement na yo eza na batu mosusu omona di lundi au vendredi akenda ba église quartier mobimba bayebi yekeno akendaka na église mais quartier mobimba bayebaka te azalaka chrétien to azalaka chrétienne pona nini bizaleli okoki kokende na église du lundi au vendredi ozo sala ba jeûne et prière 40 jours mais soki bizaleli na yo eza ya mabe bandeko devant batu bakoyeba ke yo ozalaka na yo chrétien te ozana yo mupagano sikoyo epai ya Nzambe kandenge batu balobaka ke ozalaka mupagano epai ya Nzambe pe oza mupagano mais soki batu
bakobanda oloba ke non mwana mwasi wana abangaka nzambe, mwana mwasi wana azalaka mosala ya nzambe ya solo epai ya nzambe oza mpe déclare ke oza mosala nzambe. Donc ezalaka mwa bongo yango katoli nalingaki napesa lelo samedi parce que lobi eza dimanche. Donc soki banzela na yo ezalaki ya bien te, lobi dimanche ozokende église kutana soki na msala nzambe a prier po na yo, a baptiser yo de nouveau, surtout pour que zela na yo ezala nango kitoko. Ata soki lelo liwa ye kotoke na mutema na yo, ye kotoke na porte na yo ke non aza awa na ye kozwa yo, okende na yo na lola ke obando prier, obando ko gêner, obando ko tanga Bible, mais jour liwa ekoya kotoke na porte na yo ozokende lifelo eza ya pasi mingi makasi, surtout bandeko na biso obo mesana bino pe kofinga. En tout cas na osenga bino na kombo nzambe ba mafinga mosusu il faut ko evitaka yango. Bozo finga pas possible, bo evitaka ba mafinga mosusu bandeko eza bien te, ezalaka pe pona gloire ya nzambe te, mais ezalaka pona gloire ya satana. Eza bien te bandeko botika mafinga na système moko ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode. Wana tokomi vraiment na suka makamnyon so ya kitoko e umelaka nango te. Donc bokoki ko banda boye et puis kala mingi te bo silisi na bino. Kandenge na lobaki na ibandeli, moi ba commentaire na bino botie la biso, ba idée na bino botie la biso, ba intelligence na bino na sepelaka na batu o penza bazwaka tan na bango pona kokoma message moko mulai, et puis otali biloko tongo otanga otala ndenge mutu penza akomaki, en tout cas avec toute intelligence et sagesse, en tout cas esalaka bien makasi biso nyonso toyekolaka. C'est vrai biso toyaka koloba tozalaka pe na posa ya ba commentaire na bino tozwa pe en plus et sungaka biso mingi makasi. Nga personnellement en tout cas na sepelaka ba commentaire na bino to na batu o batindelaka nga ba message na ba WhatsApp monika mutu alobi, en tout cas tu te dis que non nga pe nazo yekola moi quelque chose, ça me fait vraiment du bien. Bye bye la famille et surtout à la prochaine.